Anniversaire de Saint-Mani, c'est ton jour aujourd'hui, 2024. On est ensemble. Que Dieu nous garde. 2024, c'est nous, sans exception. Toye kominisa Dynastie volume 2. Dynastie volume 2 tant toye kominisa yango en tout cas vraiment place memai makambo esika o lelo makambo komi. Dynastie volume 2 eleki kitoko vraiment ba artiste nyonso oyo ba yaki ko répondre na invitation ya Dynastie volume 2. Merci na bango vraiment, merci na bango ndenge ba répondaki esalaki bien. Ba golo to bosana te eloko moko boye. Au lieu de la piste ya polémique, tu as siko na piste ya château somba artiste. Voilà toujours somba banze mon additionneti ouragan ezana 1.5. Écoute et puis double taux ezana 1.4. Écoute visa 1.4 et puis écriture chinoise 1.3. Tu na héritier du trône ezana 978. Na ligne et comme on a 1 million dans bagoula tout ça l'effort au lieu zalake bota la nani finga qui papa Hervé ça sert à quoi? Vous allez bien. Toi, mais maman, il y a fait une page de polémique. Pour polémique, ça sert à rien. Polémique et quoi aboutir dans l'autre côté. Toi, expliquer comment acheter Ferry Gola. Dans la plateforme Nyonso. Sur le côté de Outine, sur la Ferry Gola. Pour côté de la page tout sportif. Page somba Ferry Gola na ba page nyonso o ezali te vente ya CD Dynastie ezali vente ya disque Dynastie ezali yango o ezali ba posa na biso eza mosusu te lelo to osala polémique na motu poto gagner nini mais toi boutique na manda moi souvenir et dans un atana musika tolingaka tuchuka kanaye. Année pour tous années na ba production ebele et puis la production on a c'est payant et futiliso vraiment celui to calculer pour la bilan à biso tout vraiment la bilan celui le 24 novembre le 24 juin excuse na stade des Martyrs to bete concert où ils arrivent vraiment réussite totale vendu sur les plateformes de téléchargement jusqu'à nos jours donc tilelo tozoteka tozoteka vraiment ezali le seul concert au bato babeti na ba stade au vente nango ezokende kitoko merci vraiment bagulwa tokendaka na bango ndebi et puis le 6 et puis toye lisusu kobeta le 13 juillet na FESPAM na Brazzaville toye lisusu kobeta le 20 juillet concert privé à na Kinshasa et puis toye kobeta le 37 septembre double événement ya Showbiz et puis toye kobeta stade du 20 mai. Toyaki lisusu kobeta le 6 août double clôture à un stade des Martyrs et puis tobetaki lisusu
libanda ya palais du peuple na esplanade donc tout elekaki kitoko que bagolwa o baza partout bagolwa nyonso bakoti esprit na bango ya kosomba dynastie na plateforme nyonso na lobi tozwa ata ya koyoka dynastie mingi eza na banzembo ya kitoko sur modo tie mon sac au dos donc eza na kati vraiment mobali azoyebisa mwasi na ye mwasi azoyebisa mobali na ye ke yo oza sac au dos nanga donc sac au dos bazalaka nango partout oyo moto atengaka donc ozala na mwasi na yo partout ozala na mobali na yo partout toyoka dynastie tomema distraction te tokende na makambo ya esalaki te ezongaki te nayebi ke babiro nyonso ya Frère Egola en tout cas merci mpona bino bilan ya artiste 2023 oyo nayebi te soki bapesaka meilleur niveau soki bapesaka meilleur niveau na sengi na organisation wana bomoni mosala DG Poul asali bomoni mosala Pichu Bitoko asali bomoni mosala Bayavi asali bomoni mosala Jires Damba asali bomoni mosala Maître Jeep asali bomoni mosala Maître Junior Munda des États-Unis asali bomoni mosala Christian Ingani asali bomoni mosala Gade asali mosala Maître Amina Mokonzi asali bomoni mosala bango nyonso oyo basali vraiment Frère Egola a presté ba concert ya kitoko sans doute sans nyongo sans boye Frère Egola asali makambo oyo batu ebele na musique basali te mais batu wana bazolobaka alors lelo vraiment eloko nazo féliciter lisusu bagolwa tosolola bien bagolwa système oyo toye nango ya kara en tout cas félicitations ogolwa biso nde batu tofulaka bango makambo eza ebele bagolwa tobukana te totikala nsima te moto akosa biso te tomema polémique po polémique eza nango bilei na biso te biso bilei na biso eza artiste na biso aza fort na chant artiste na biso il danse bien artiste na biso corde vocale ya likolo epi aza na banzembo ya kitoko siko biso toza wana mpona koakompagne ye banzembo wana epanzana lisusu partout oyo musique ezali biso tozali wana mpona koakompagne Frère Egola asala makambo ya minene koleka biso toza wana mpona koakompagne Frère Egola asala vente ya malamu biso toza wana bato baza partout mpo bazosenga lelo mpo makambo ngo ebandaka kaka boye na décembre ezalaka ke tovote Frère Egola beta na marti abeta na marti voilà les inconvénients lelo lisusu fanatique akomi kosenga Frère Egola abeta na espace Schengen na basale nyonso oyo ya minene ya espace Schengen lokola ezali makambo oyo fanatique asengi nayebi ke réussite ekozala total bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Mbote na balani nyonso ya Congo esengo vraiment mbote na bagulwa bagladiateur batutu balingaka la bonne musique et puis bato balingaka surtout mingi Frère Egola bataringe papa Hervé ngavima 100% Frère Egola tosola masolo ya Frère Egola nayebi ke partout batutu vraiment nayebi ke bo s'abonner lisusu vraiment ya ebele koleka na Congo esengo vraiment et osala biso kitoko vraiment soki nazongi natali vraiment nazongi na temps normal Eli Yeli Mulangi donc toza na député moko na Funa et puis député moko na provincial na Ngiringi wana na Eli Yeli Mulangi oyo ale double mitu ya likelemba sans discussion double mitu na ya likelemba sans discussion avec coach Nene Mbala donc na dit coach Nene Mbala coach ibenge coach donc Ngiringi na maboko ya Yeli puis commune ya Kalamu na maboko ya Yeli donc district mobimba Funa na maboko ya Yeli Bokeba na Mystique a Fourmi Kinshasa na maboko ya Yeli donc Idi Yeli Kisasa mobimba na maboko na nani ya kodiscuter pona Idi Yeli Mulangi donc bino nyonso boza na kati ya Mulangi
coach Mbala nabi a coaché. Voilà ba résultat nabi que village Wenge vraiment place bazawana G3 ba tout zana vraiment tous ala vraiment ndenge kaka ezalaka na yebi que PDG mani mwendo mutabongo mutakoka na PDG mani mwendo azate donc mutabongo ba Libanais ba Pakistanais ba Guinéen ba salaka epa na ye o ba kitolonga kisasa na kikoluka na kende Angola pona voyager ba Angolais ba salaka epa na ye donc na yebi que mabe ya Kanam vraiment place za Goulois za mukolo 100 francs na Toulouse vraiment na pesi mbote place oza et puis tobo sanate mbula oto bandi ezali mbula ya ba révélation. Donc inspiration et yaki pas un mwana mboka o azali congolais quinois maramunyo soto benga zairo et tout tonton maya tout moi monter maya mantimba et puis koko ya j'ai pas envie à saler biso griffe moko mdiwa donc mdiwa toko consommer yango donc mutunyo so azali mwana mboka consommons mdiwa ya mwana changu mwana njili toto maya vraiment c'est biso griffe moko ya kitoko na bike neza to consommer yango feza Schengen place ça et puis maître waza maître gengo et puis encore mon vieux ngando maleli na bike malgré ba fête to mona na kité ngando maleli na bike oza du cœur nanga Yvette Mbi azanoti bazwa nyonso sofi. Donc bazwania so Sophie Bati Kilanga Yvette Mbi Azanuti de moi avant 16 ans vraiment en tout cas moi mon oncle Cléo Madera na pesi mbote na Paris et puis Rifin Manzongo na pesi batu tout mbote vraiment au balinga et puis champion Bouba le monde na pesi mbote batu tout ya ke Congo et Sengo officiel vraiment na pesi mbote to so la mingi fait rigola yango na zolinga to so la fait rigola ba groupe nyonso WhatsApp ya fait rigola na pesi mbote vraiment place vous en tout cas musala vraiment ezo salama. Merci na bagoulois et puis na gladiator musala ezo salama lelo botala ndenge fe regola akangi mokili mobimba eza leloko lelo to koyi koloba lisusu te sans tobeta ma solo ya fe regola yango ko beta ma solo ya fe regola mingi to limbulaka makambo ezali intérêt ya orchestre jet set ba musicien na biso ya disque na biso ya évolution ya makambo na biso ezoya ba projet nini o ezoya po etombola lisusu musique ya Congo et puis po etombola musique ya RDC na bi ki avec faire gola tout eza d'accord na pesi bande konanga tout mbote ne bazaka Vasco de Gama guvele golwa na sibasele Tarik Ngangu ya Nzambe et puis ba tout o balinga faire gola esika bazali na ebike bazo consommer vraiment faire gola dans les bons année o touti ko le kanango 2023 en tout cas ya malamu eleki ya rediscuter te ya malamu vraiment eleki prévané poto zalaki na ba production ebele et puis la production on a c'est payant et fouti biso vraiment celui to calculer botala ba bilan na biso tout vraiment l'année là celui le 24 novembre le 24 juin excuse na stade des Martyrs to bete concert où ils avaient vraiment réussite totale vendu sur les plateformes de téléchargement jusqu'à nos jours donc tilelo tozoteka. Donc tozoteka vraiment ezali le seul concert au batu babeti na ba stade au vente nango ezokende kitoko merci vraiment bagoulois tokindana mango ndebu et puis le 6 et puis toye lisusu kobeta le 13 juillet na FESPAM na Brazzaville toye lisusu kobeta le 20 juillet concert privé à na Kinshasa et puis toye kobeta le 30 septembre double événement ya showbiz et puis toye kobeta stade du 20 mai. Toyaki lisusu kobeta le 6 août double clôture à un stade des Martyrs et puis tobetaki lisusu libanda ya palais du peuple na esplanade normalement tout et les cas qui kitoko le 20 août tobetaka na le deux productions privées publiques sur la village de Tangana donc tout et les cas qui kitoko et puis le 4 novembre début à tobandaka début à tourner na biso na États-Unis. Mais avant yango, to betaki na concert ya Mwanda, o ezalaki na réussite totale vraiment. Concert wana na beteli oke Mwanda wana en tout cas, ezalaki na réussite totalement mais lekai kitoko, ba o nyonso balingaka papa Hervé Ferregola, ba monaki o artiste bandeko sa biso tozo monisa ba preuve. Tozo kende te na mambo ezala esthétique bo ma vélo te. Et les cas vraiment kitoko après yango neto yaki kobanda tourner na biso ya le 4 novembre to bandaki na Dallas ezaki na réussite totale et puis le 10 novembre to beta na Cedar Rapide ezaki normal le 25 novembre to beti na Softy Hotel na Côte d'Ivoire ezaki kitoko et puis le 25
le 26 novembre Softy Ivoire Loge concert privé il est kitoko et puis le 2 décembre tobeti na Nairobi na festival Lokole ezaki d'accord to les sous kobeta le 9 novembre na Pont Noir c'était d'accord to kobeta le 18 décembre na États-Unis na Ohio ezalaki d'accord et puis to kobeta le 24 décembre et le 25 décembre présidentiel au Guinée équatoriale. D'accord, tu es le 31 dans les premières doubles productions présidentielles au Guinée équatoriale et Zalaki d'accord. Donc, wana nyo soto lo bake ba production au papa RB abeti na mbula o. Nabi ke maître Mika Mongo di Pirante Choumour à place Maboza et puis Charlie Kabe a déjà na mabele, Charlie Kabe a tout est possible, tout est poussière puis Tanya Avalonge na London wana vraiment maître Doli Chala qu'on a vraiment Majulia, il y a pasteur héritier Bongo na pesi bango bote aux États-Unis. Voilà la production Oyo Ferregola abeta ki pona année Oyo 2023 nenge euti koleka. Bravo l'artiste et puis bravo staff technique mon artiste nenge vraiment makamu eke kitoko ya rediscuter zate. Ya rediscuter za bilan na biso tozotanga yango nenge tozotanga boy. Et puis tobo sanate année Oyo euti koleka. Tozalaki na dynastie volume 1. Oyo ezalaki na kitoko te kama sur plateforme mambeleka ki kitoko to sali banzembo ba yuma ba vida kala to sali ba featuring na ba artiste oyo senga ki to senga to sana bango puis merci na ba artiste ona to yeko bimisa dynastie volume 2 tant to yeko bimisa yango en tout cas vraiment place memai makambu esika o lelo makambu ekomi Dynastie volume 2 eleki kitoko vraiment ba artiste nyonso oyo ba yaki ko répondre na invitation ya Dynastie volume 2 merci na bango vraiment merci na bango ndenge ba répondaki et salaki bien ba golwa to bosana te eloko moko boye au lieu to yaka na piste ya polémique to ya siko na piste ya château somba artiste voilà tozo somba banzemo na biso neti ouragan ezana 1.5 écoute, et puis double taux, ils en a 1.4. Écoute, visa 1.4. Et puis écriture chinoise 1.3. Toena, héritier du trône, ils en a 978. Na ligne, et comme on a 1 million dans Bagoulois, tout ça l'effort. Au lieu de laquelle, bota la nania finga qui papa Hervé, ça sert à quoi? Toya nani salaki boy ça sert à quoi donc ezo aboutir na elokouti eloko ezo aboutir tokende ko somba artiste na ba plateforme et puis CD à dynastie bazoteka yango moins cher tozalaki na soirée le 30 au président Bilor a organisé tozali biso tout tokutanaki na ba généraux na ba libéral biso tout tokutanaki pour la famille to bonanaki to salaki o ekokai ko sala to liyo to kokai ko lia to meli o ekokai ko mila vente ya CD zalika na $3 ya pamba na CD moko donc CD à volume il y a CD volume 1 à volume 2 batekela yibiso yango wana vraiment na besoin ba goulwa to consommer Ferregola bon ce qui te consommer Ferregola te to côté kaé comment tant to lo baraka to leki batu na ebele o biso to leki batu il faut concert ya Ferregola to répondaka il faut achat ya Ferregola to sombaka to ko leka batu na ebele verbalement te to leka batu na ebele na ba preuve wana ezali achat ba preuve wana ezali concert tozoya tozokota tozosala makambo nyonso oyo il faut kosala po déjà to répondra ya ebele na stade de martyr elakisa ke toleki bato na ebele siko to mema yango na voix ya kosomba artiste to mema yango na voix na ba plateforme nyonso buka flash disque na en tout cas buka flash disque soza un flash disque et osala biso mabe makasi donc ce to assurance eza na 744 assurance souka na nzembu bagolwa boza wapi donc président Dilor bagolwa ba groupe nyonso ba vrai les Ferregola mambutu boza wapi donc bagolwa bozo zalate jusque là ba vrai nzembu botoko za na ba 700 et quelques kate écoute te wana komi mabe donc il faut te pousser yango ce boli to finga ba mafinga ezanango o nzamba sali ya 2024 mais to somba nani les artistes nano na wenze mo te batekela mutu biloko mafinga na wenze batekela ka mutu na mbongo donc soki biso to sombi artiste nezo zalaka artiste azo bénéficier na oyo asalaki et puis contrat na biso na son musique et ko continue na ebi ke bagolwa nyonso place baza vraiment et puis soki to vraiment na écologie
ils en a 645. Seconde chance, ils en a 550. Non. Les Gaulois, tozawapi, bagoulois, tozawapi, et puis, Plavezi Djangi na Luanda, na ebi ke merdi binga na kikolo, odilo soigne vraiment na Luanda, tozawapi bagoulois, to kene na pour faire avancer musique, il y a artiste, achat na biso, to kene ko avancer yango. Orchestre na minute oyo, bazali na Guinée. Basi ça qui ba production donc orchestre normalement il fallait ba ya lobby. Na éviter orchestre comment commander bazo frétélé biso jet privé neto ya nango je crois bien orchestre ba ko ikolongwa kuna lelo ba okoma na ba opeka lelo kalate ba okoma na ba je crois avec ba na ba après-midi awa orchestre ba kozala na bango et puis ba makambu o eye lelo tala neti lelo tozaki na artiste française ya munene Barbara Pravi na ebi ke bazo listrele biso yango vraiment Barbara Pravi ko uta ko ya Kinshasa awa ko beta na francophonie Barbara Pravi amona ki bien ko luka ko mona oyo azali bongo o kapitan waye na mboka oyo o kapi azalaka il fallait amona o kapi Barbara Pravi a benana ki vraiment tina résidence ya Ferregola ye moko ezo tourner mundele o biso to lula ko to ba nigérien to lula ba na ba tanzanien mais mundele azolula ke amoni j'ai vu Ferregola donc naebi ke avec Ferregola tout est possible nyonso eleka malamu vraiment donc tozana eloko o tokoki ko discutaka te tozana débat o tokoki ko memaka te tozana eloko moko o tokoki ko salaka te ba projet eza ebele tokozwa yango vraiment epai ya artiste et puis na page ya artiste makambo eza ebele bagulwa tobukana te totikala nsima te mutu akosa biso te tomema polémique po polémique eza nango bilei na biso te biso bilei na biso eza artiste na biso aza fort na chant artiste na biso il danse bien artiste na biso corde vocale ya likolo et puis aza na banzembo ya kitoko siko biso toza wana pona ko accompagner ye banzembo wana epanza na lisusu partout oyo musique ezali biso tozali wana pona ko accompagner Ferregola asala makambu ya minene kodeka biso toza wana pona ko accompagner Ferregola asala vente ya malamu biso toza wana bato baza partout o bazo senga lelo po makambu ngwe bandaka abu na décembre ezalaka ke to voter Ferregola beta na Martin abeta na Martin voilà les inconvénients lelo lisusu fanatique akomi ko senga Ferregola abeta na espace Schengen na basal nyonso o ya minene ya espace Schengen lokola ezali makabu o fanatique asengi na ebike récite kozala total Jerry Sukula na pese mbote vraiment place azana ebike PDG Jikal Fikipo et puis Dadi Mavungu le Freddy Matete Dipiron Chumura na ebike makabu wana maître Mika Mongo maître Miko Arabe Mundibo puis Odé qui passe à Jinama Malé na ebike makabu wana nyoso ekoleka kitoko et on les rango sans discussion parce que biso producteur akomonana producteur akotia mongo déjà bazar makambizo le kasu sol bazo arranger yango malembe après to atteindre yo nani obo ya Ferregola toi te qui ya kobo ya o Ferregola azo sala na moka oyo et puis merci na artiste na biso nyonso bonani na Marc Ousdamba et puis bonani na Nicolas bonani na Chef Adji Charlie Solo Dizana Base et puis batutu Jires Base batutu Marata Marero na clavier menambonda bonani na batu tout et puis na Dupidi bonani na Blaise Créateur basale libiso misala ya kitoko so totali lelo na makambo eleki na musique ya Congo ba générique o eleki ba générique nyonso eza Bizorbi na Kikangi Bizorbi ekangela ki biso déjà Kikangi yo ekosi sa fin de l'année pe ebani lisusu année oyo ya si bravo l'artiste yango biloko oyo tozalaki na besoin nango oyo tolukaki toluka na biso te artiste abomamu to artiste sala boy artiste sala boy posa biso zaki ke artiste asala makambu oyo ekosepela biso voilà les inconvénients makambu ngo yango wana oyo ezosepelisa biso na ebi ke place vraiment tozali Arnaud azolistrele ngai concert lisusu ya Papa Hervé ya Stade des Martyrs total na somo nango ndenge likaki Viva
yango na vraiment bagauloise bagladiateur batalipo tozozela na biso fete eza moko tozozela kaka ndenge récite ya yeli molangi yeli molangi demi-toile kelemba avec coach Nene Ibenga kocha tokangi Funa tokangi Kinshasa et puis tokangi Ngiringiri nani akoloba lisusu bokeba na ba surprise. Donc, bokeba na ba surprise edi yeli molangi azalo kola album ya Dynastie. Donc, ezo beta honorable sans doute sanyo sani ni to voter na nkoto voter bon. Et puis bagolois eloko mona zo yebisa bino ke bagolois bozala près d'événement ezoya ebele ba événement eza ebele tozala kaka distraité ne tozo sola na yebi ke ba fan club nyonso bagolois ba Congo na yebi ke Rintiala place ça vraiment na ba Congo na pesi mbote et puis encore saki ya mbongo vraiment na Kasangulu wana et puis na pesi lisusu mbote na venanga Stanilu kusa na ba Congo place ça vraiment na Matadi et puis na pesi mbote vraiment na maître Bolina et Felama ndenge ezalaka na yebi ke bagolois o baza partout bagolois nyonso bakoti esprit na bango ya kosomba Dynastie na plateforme nyonso na lobby tozwa ta ya koyoka Dynastie mingi eza na banzembo ya kitoko sur modo tie mon sac au dos donc eza na kati vraiment mobile azo ebisa mwasi na mwasi azo ebisa mobile na yeke yo za sac au dos na ngado sac au dos bazalaka nango partout oyo mutu akendaka donc ozana mwasi na partout ozana mobile na partout toyoka Dynastie to mema distraction te to kinena makambo rose salaki te ezongaki te na yebi ke ba bureau nyonso ya faire rigolo en tout cas merci pour na bino. Bilan ya artiste 2023 oyo na yebite so ba pesa ka meilleur bureau na sengi na organisation wana bomoni musala DG pour la sali bomoni musala Pichu Buto kwa sali bomoni musala Bayavi ya sali bomoni musala Jires Damba sali bomoni musala Maître Jeep sali bomoni musala Maître Junior Munda des États-Unis asali bomoni musala Christian Ngani asali bomoni musala Gade asali musala Maître Amina Mokonzi asali bomoni musala ba nyonso o ba sali vraiment faire rigolo a prester ba concert ya kitoko sans doute sans nyongo sans boye faire rigolo asali makambu oyo batu ebele na musique basali te mais batu wana bazolo baka alors lelo vraiment eloko nazo féliciter les sous bagolois to solola bien bagolois système oyo toye nango ya kara en tout cas félicitations aux golois biso nde batu to fulaka bango tango tozolo bate tango tozo sala eloko te bomone sika basuki actualité ezate et komi bafingi balobi basali biso to kofinga na biso mutu te na yebi ke champion mobile le monde place azazola nanga biso to kofinga mutu te biso to kosala kaka ke musala to komema communication ya faire partout de porte à porte to kofungula yango bisika nyonso o ezali na yebi ke Ira bon tonton ingénieur Ira de bon tonton de Kapa et puis c'est vraiment un Rogen Maïbo dollar rouge c'est un Isako poto na Jojo Kabuya na yebi ke to mema basango ya faire bisika o esengi to mema yango et kozala bien to mema makambo ya faire na page ya polémique te pour polémique ça sert à rien polémique et quoi aboutir na eloko te to expliquer batu comment acheter faire gola na ba plateforme nyonso so koti na outing so ba faire gola o koti na ba page tout sportif fai so ba faire gola na ba page nyonso o ezali ke vente ya CD Dynastie ezali vente ya disque Dynastie ezali yango o ezali ba posa na biso eza mususu te lelo to sala polémique na mutu poto gagner nini artiste na biso orchestre kene ko sisa année na Guinée tozo beta kitoko misusu o baza na États-Unis voilà bakuya neza bakuya bakutana awa to bandi préparatif ya makambo na biso o ezali koya pona mbula oyo 2024 o to bakisi mbula moko likolo ya musique pe likolo ya orchestre na biso
tonton Mayama ya tout mwana ebike vraiment ekindaka bongo to bakisi yango pepi po bwilu na la rivière wana vraiment nganda bana yolo pepi bwilu vraiment na pesi mote place ça to bakisi biloko wana to zali lisusu na tina te ya kolobake esalibu to zongibu nani asalibu nani alobibu donc makambo wana nyonso ekosala biso eloko te lelo vraiment tozo listrele bino lisusu concert moke ya Kenya bomo na papa Hervé na Kenya ndenge makambo ezalaki d'accord. Jerry,
yango vraiment bagauloise bagladiateur ya koloba mingi ezate ya koloba ezali ke bagaulois nyonso to solola mingi faire regola bo commenter bo partager bo liker nini o esengi to loba il faut bo lobaka to solola faire regola émission nanga o ekoya partout esika nyonso bo kubengisa ngana koya na caméra to ko solola po bagaulois il faut bayebaka nini o to sala. Mon numéro plus 243 89 80 72 700. Donc on a dit vraiment PDG Mani Mwendo Mutuale qui est Azate Akouta Wapepi bonani na Misha Boulongo bonani na Ira Manganda et puis bonani na Ishalibuna président Koidesha et puis président Luba bonani na Yeso vraiment zoni Deboranga de Wetu bonani na vraiment esika tout ça ba bonani et belé puis na ba artiste na biso to ba eloko moko lelo. Et puis, napesi J3 Mbote, napesi ingénieur Nelson Correct, ingénieur Pompou Madou Nzambe, ingénieur Moula l'infraction individuelle, et puis ingénieur Noël appel qui kanyi. Bah, tout le monde a dit que, parce que ça, Laetitia de Bikapen Bonani na yo, la maman de l'Ortian, bah, tout vraiment, bah, Bonani, n'est-ce que tu bouillé, tu as un problème, opération, somba fait rigoler. Tu as une opération, tolo la fait rigoler. Tu as une opération, musique qui a fait rigoler. Tu as une opération, qui peut pas musicien à jet set. Nous avons une opération beta yuma, karapo ba yuma, basi, ba vida, kala. Na ebi ke, mutu aï mate, mutu azo mate, non, c'est un mois extrême, au monde vraiment, papa erva le bi ke année au 2024, ezali année na biso. Ciao, tous les cas. Tout le monde à la prochaine. Bye.